Bon, on a mon éducation, tout le monde a banda quoi. Pour ngai avant on a finga leader, faut na tala na za papa banani. Na ta na musique te, na ta na papa banani, ya banani. Avant na leka na TV na no finga leader moko boye, azana bana na ye, lobby musique. Pour toza na musique pour di monter na moment moko boye, tiki pour comme na cop mo boye. Parce que tant on finga ki papa bato, on finga ki ya bato, beaucoup écouter. C'est pour les padres na banana kota orchestre. Les padres ben alors ritinzela boke nende ta ben ngalo bi ritinzela RTG za lobby bolo ba bien. Tout ça ko finga na ko ina na beta musala na yo sala musala na yo beta musique na yo donc ce que moni ke muto tinda yo ke finga muto na lingiote. Musala ezaka musala biso na kala to baba journaliste bazala mibali lelo pe to moni basi donc ezana nka musala folinge loko na na bike loko salanga yango wana na taka discipline moko boye etaki na za super disciplinaire na quatre orchestre na taka discipline moko boye respecter oui disciplinaire na ki chef d'orchestre ba changer ba tenga sous disciplinaire donc respecter nga pe na respecter donc pour mutu na mutu na musala na yo zolia na ndenge nonga pe na olia na ndenge nanga yango wana. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtare da we. Beti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na yo oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner li sapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi ba ngoma samba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na invité. Ma référence quand tu sois de suivre information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.
Star, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé bien, très bien, très bien. Tout quand on a 4 mois, tout ça, dans RTC, à moi, tout ça, tant vraiment ébélé, zate, bonne ferrego, la Génésie de Nias, et puis Jack 7 mois. Oui, leader, ça se comporter bien, ça bien, tout ça bien, toi, quand on a séance, il y a studio, il y a moi, Boni album et communal. Tout ça déjà, tout ça qui est déjà presque à la fin. Donc, tout ça quand on a séance, ça va studio, malgré tout, qui est déjà dans le style. Yeah. Parce que bon, gérer des albums, bon, quand on est sur la mort, on est compliqué vraiment, bah fanatique na biso. Non, ils ont déjà moussa na biso, les pas de monde est bien ni, à Kabolango, Bimaliboso, Zela Momuke, Bimalisusu. Donc, il y a des domaines na biso, il y a des banques sabso, na katouane, ils ont été pour tout ça, c'est banzembo bien, ba clip bien salami, donc kitoko. Parce que yo pe moi si na kati ya mibali yozo bwa ka tu es la seule animatrice nebite yo moi si na kati ya mibali bitumba no bunda ngonde nini yo moko na bango teza musala ezaka musala biso na kala to ba journaliste bazala mibali lelo pe to moni basi donc ezana nka musala folinge loko na na bike loko sala nga yango wana na taka discipline moko boye etaki na za super disciplinaire na kati orchestre na taka discipline moko boye respecter oui disciplinaire na ki chef d'orchestre ba changer ba tenga sous disciplinaire donc respecter nga pe na respecter donc pour mutu na mutu ana musala na yo zolia na ndenge nonga pe na olia na ndenge nanga yango wana elo ni omemi na faire rigoler na orchestre na yo esala ke no lelo za la ritanzi lo ba peso peso ba confiance wana nyo bon ils allaient voir na mata podium na boaka après za sepela et puis to yeli susu po biso na orchestre na biso za so sali test ba ozok ba zu na bango na concert mais ba zu yote donc pour vraiment ba confirmer yo faut y na rep ba te guitare sèche ou bandi ko boaka après za senti pena ki a boaka na libumu ana voix wana ba zu na boaka na foire na yeli susu na rep na boaki lisusu ba confirmer nga lelo na za lisusu na mouvement elo nini oyo ebimisa ritanzele elo nini oyo marka na Jack Tete oyo ebimisa yo bon eza bon cri oyo o bazwelanga yango te na boaka ngo na boîte noire cri oyo bazwelanga ezalaka na yaka na cri mobo na concert ya bikitisa lokola taibaze bro Jésiaza mimatisa lokola mufila bro Jésiaza eloko elekitike zate soki balobi tika mwana na ngai tika ale mwana mobali soki alamoki na tongo ifo eloko etelema soit boutique soit cabine il faut d'Italia ou da conseil toujours remarqué lelo ba jeune ebele comme la mungi na tongo oleko ke no lukelo na hotel misamo plano mo bwe na tongo mais yo keka matolo faut la mwana tongo eloko no etelema to ebi gaza na cabine ana terrasse bongo ndena yo ya susu na boîte noire le pas d'absinga non biloko on a déjà to ki yango na ba concert ba balandi la nyango photo to ye ba pe que ce pena ki usa pena na ba cri ndena yo ya na yo ya na cri ya nanga na koma kudila yo agogo kitoko na yo baza ko salela mwana popi Angezi na komi ko banga loketo na yo yaya na balove na yo eza ko salanga bachuki loketo a shetani kese eko binela mama biloko a shetani kese eko sala bachuki alebuka loketo binisa loketo ya gato beta featuring aya c'est super c'est joli na boloke bango oniat loketo na boka kiwana le pas d'ailleurs ko filmer na ya ritinzele makambo ezali ya ritinzele to sentir pour tout monde ramona déjà est-ce que na album na bino o che combien de chansons ba pe sur chance il y a combien de chansons non na une nzembote mais disque na esilité tozotala na no mona pe boye mona sukalia rande mingi donc tota ila kama mokonzi ya mais ba ya mususu bazui mabuma baza na chant fisa metula na chant Charlie Solo na chant ya mado danseur na biso pas na chant donc tota la kakaye mo mokonzi le disco à Paris pas faire rigola orchestre nini oyo mo réseau mona que non à Paris pas faire rigola son que placement bon non se sentir à l'aise non se sentir à l'aise na ndeni bil eloko nyonso to lukaka na ba orchestre ngana mona yango na mataka avion na kenda poto na somba mituka
sikoyo nokende okesa bato kolukana oyo eza kilokoso oyo esalaka biso po soki oza na mutu vraiment esalaka oyo benaki nga Riti Nzele nokese na biso etake disciplinaire baanimateur nyonso bayaka wana avomata podium fota nanu Riti Nzele amataki sikotana keso pa bato nakende obandela lisusu te place na nga wana oyo nyonso tolukaka na miziki oyo nyonso tolukaka na miziki nga Riti Nzele deya na salam po tolukaka nini na voyager nazala na car nazala na ndako ya bien à part non lopango non nasombi te lopango non nasombi te mais nafutela déjà lopango ya bien naka na car ya bien nakenda mikili na bapays d'Afrique koloba te nasilisango nazwaka soin ya bafamille na nga mwana na nga otanga na ekole bien mama na nga ofutela nga nafutelaka ndako yango wana kaka bafamille balukaka biso mpe tolukaka ke tozala bien yango wana siko nokende pa bato na banda suku banda wabenga nga so Riti Nzele ya koboka non naza pas le padre 6 ans yango 6 ans yango naza deya pas le padre donc na eloko moko nakoki koanvie libanda nakende okese moko boye non te parce que moi nazwa vraiment temps ebele eza te lelo temps parmi grand le to comme on a fait faire rigoler Jésus l'Alliance mais tous on a battu bakomi battu o bakotanga bakombo faire rigoler te o bako comparer même pas na musicien moko ya faire rigoler bazo c'est manquer na ye bazo finga tant que yo Riti Nzele oloba nini pona bato bon ngala mona ngoka éducation to utana ona banda quoi po ngai avant on a finga leader fona tala na za papa banani na otana musique te na otana papa banani ya banani avant na leka na TV na no finga leader moko boye azana bana na ye lobby miziki po toza na miziki pour di monter dans un moment moko botiki po comme na cop mobo parce que tant ofinga ki papa bato ofinga ki ya bato boke kuta bien na couleur mobo bien mwana na ye aza avozwa likamwana fo mwana na bien ndeko ne mobo moi te kangela biso makambo na monde na biso ya miziki surtout pe na animation ba bourrique toza donc toza ebele na métier toza ebele donc pour ton système ya oleki na TV ba yebisi kaka boke finga no avo finga faut calculer lobby à part musique au salani donc na pesaka conseil na bandeko na ngai ya musique o to saka musique to mekano ko bongisa moment o to za na ngonanu na ba moment o to uti na ngoya ba moment mokili faut te ya biso bato bakufi ebele bamakambo ebele totika kofinga na koyina na beta mosala na yo sala mosala na yo beta miziki na yo donc soki omoni ke moto azotinda yo ke finga moto wana alingi yo te c'est pour les padres nde na boye banda na kota orchestre les padres abenganga alo Riti Nzele bokende nde abenganga lobi Riti Nzele RTG eza lobi boloba bien jamais atika lobaki Riti Nzele eleka TV finga motu boye non te est-ce que ba générique o bimi o to ki ba générique yo juger ngonde bon eza bien eza musique eza passé musique eza bilanga te musique emonanaka te bilanga na kolobaki na 4 hectares oyo nosuka tikuna mais musique emonanaka te nakosala eloko moko bato baza basepeli nango Riti crie eza bien mais naye pas le padre aboyeni yango motu ebandi sukoso donc bato tout basalaki ba générique na bango babwaki bien inspiration eza passe œuvre d'esprit donc ezalaka vraiment passe po bimisa eloko moko boye bato bandima yango bato tout babwaki ba générique na bango félicitations merci pour citer les noms ya bato babwaki ba générique nayokaki vie nanga Eclipse Mososo générique na bango eza bien nayokaki ya nani Innocent Hollandi wana vraiment Innocent félicitations Moupe donc je n'ai pas ko féliciter ko soliste nae donc ya beti ba solo ya bien donc ba félicitations na bango nyon surtout allo téléphone pe ya fali batu nyon so ba beti ba générique ya kitoko allo téléphone pe batu nyon so ba beti ba générique na lobi batu nyon so ba beti ba générique na bi batu nyon so ba beti ba générique na bango kitoko merci beaucoup tosu ki sala moi le roman boye pour ça la bien pour la ba fan na biso donc nabwaka tu napesa bambote ba numéro après obwaki to khabwe sibitema video ya entele bimi tokomi kolemba boza koloka biso trop c'est trop tokomi kobaye boza koloka biso trop c'est trop yaya ngana kopando sango ngana kopando sango ngana kopando yango wana bozela disque na bino ezoya boyoka biloko bien ba créer bien ba danse ya bien kande bo mesana toujours na profiter na pesa mbote na batu nyonso balinganga Misha Mayamba na pesi mbote na Misha Mayamba na pesi mbote na Yolande Malula na pesi mbote na José Carlito l'empereur na Suisse Claude Lukeba Kweno
papa Jishima na pesi mbote na Dadi Mavungu Vungule na pesi mbote na Fanny Poiti na Suisse Mimi Avio Bibi Somwe balobi mukonza Bonis moi c'est pembe Bibi Somwe sans tache Jani Mungu la canadienne Jani Mungu la canadienne na pesi batu nyonso balinga ritenzele mbote ya bino yango na Cédric Panda na pesi yo pembote talaka na ngaku na sanet na bossa na Cédric Panda yo ebio ndako numéro na téléphone batu nyonso ba contacter nga pona studio oteka ya uli musheni plus 243 ya uli musheni 89 76 86 984 89 76 86 984 ya bino yango na Gaston Machala na Sidaf batu nyonso balinga ritenzele ya bino ngwana donc banda ba moment o nyonso toleki na ngoza mbali boson les questions émission donc na sepeli vraiment. Merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup, merci na babonné tout ya ma référence télévision. Bilutu boso ki libaku Yolanda ma référence à travers Aura d'image à la Cléopâtre de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne ma référence télévision. N'oubliez pas vraiment de liker, partager nos vidéos. Un grand merci à tout le monde, surtout à Eric Arsenal, tout le monde a ba image vraiment pourquoi pas mon DTK donc bi côté technique sur moi et ma référence mobile lingi bino ya trop. On se revoit à la prochaine numéro. Merci. Pour et bien fini, chers abonnés internautes, merci à nous tous aux huiles Bakou Yolanda Aura d'image à la Cléopâtre de la presse congolaise à travers ma référence Nalila Bilo et trop Nanga Bino Mingi surtout vous s'abonner à la chaîne Biso vous liker vous partager la vidéo na Biso de l'on a la star Obin Oboye Rita Nzele animatrice ya Ferregola donc Simbi Makambu parmi animatrice babi et aya ndenge naï donc avec Ferregola c'est bon déjà je suis là avec elle. Arsenal Zopan sa caméra. Bonjour Rita Nzele. Ma référence est Tivina Embelao. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtadeda we. Beti di tapeli bodo. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi bambangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi bango masasapa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois des information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.